Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, balandignon so. Il y a BBC Mpoi TV, bonjour Nabino, bonsoir. J'espère que non vous a bien awa, bisopé par la grâce, n'a pas toujours que non kola la kolamuka. Ezangolo, ezamawana nzambe, voilà. Kota aimé partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner, ndeko moi si ndeko mobali, voilà. Beaucoup de talent to solo là, je crois bandeko. Là ceux qui naïe, naïo qui peut naïe na téléméli. C'est ça mon travail. Pour battre mon sous peut au compte, bah on a peut-être que nous besoin les cas sur les réseaux sociaux, peut-être na combat belle vie et comme à keno a ezaya solo. Vous savez quoi? Na kocha santé, na kocha voité ou encore na kocha émission ya ndeko wana te parce que ils ont dit na ko fou la chaîne wana, ils ont dit na ko fou la paix la dame. Mais pour comprendre histoire na meme libino, voilà. Batine linga séquence mo boye na 8 ans na Nathalie. Biso nyonso toyebi sortie médiatique ya famille ya Madilou. Tout le monde qui biso nyonso bato basala ki on peut ba analyse ba émission to sala ki on ba émission ba ya ki pe ko telemela mamu sikoyo eloko oyo nga na comprendre raté na les abakwiti ou encore na bako bakoni fwati ya sila na ba te soki ba réfléchissaka à l'envers likambo eza nini bo aimer bo partager famille libota ba bonjour les sousou ba bonsoir ba mpoishu ba bonjour ba bonsoir. Je crois que tous la film na biso lelo tokota la 12e épisode pardon na titre ya La vie de Tegra. Franchement la vie de Tegra toyebité soki la vie de Tegra et ko remporter les sous trophée na 2025. Je sais pas trop mais attendons voir parce que eza film moko ezo nager na esengo ezo nager pe na pasi. Alors l'histoire na meme bino zanine avant na kota na mozindo ya promotion na biso to film na biso tozotala lobi totala ki 11e épisode na 11e épisode na bandeko to moni Tegra vie échangée a commis na musala na place azo sala na karaoké na kuna azo kede soki na karaoké na bango kuna na musala na soki na terrasse wana akomi au moins na moi titre ya koloba keno mutu nyonso koya koluka musala pona koyemba ya karaoké il faut aller par Tegra mokiliza na makambo Seigneur sunga biso to apprendre ya koyeba kozwa mutu na valeur parce que mutu soki aye pembeni na yo oyebi te soki nde mutu wana nzamba tindi pembeni na yo po un bon jour asunga vie na yo. Lokola biso tozaka na misu ya kotala o ezo briller pardon o ezo briller mbala moko totia kango ka mais o ezo briller te na sima nango boki okange ndoki bonyokoli mutu wana mais boyebi grâce eza na kati na ete. C'est un message très fort par rapport à Tegra na mama na ndenge bayaki wana et pas maman étoile tola nana no mwa moke avana kota na lisolo na memeli bino bandeko baleza bakwiti babimi pona koya kolobela maman Madou mabe. Est-ce que ça a des sens? Ça a des sens. Bazo aggraver ces cas de situation. Na oki kocha émission andeko moi cité. Na oki kocha te. Ba séquence pesa na bandeko mususu o ba ekotelemi la famille ya Madilou.
donc pona bango ko baokotela ndeko mwasi oyo ayaki kotanga bakombo ya famille ya madilu nyonso bango babimi basiliki basepeli nango te olie bovandisa makolo na bino bovandisa monoko na bino kimia me bozoya mpona korépondre bamama madu wana avant nakota na mozindo tosolola makambo yango tolanda nano mwa extrait oyo ya filme na biso oyo tozotala la vie de Tegra bandeko bokende te boyeme bopartager et osala biso bien. Demander si ça sera possible qu'elle nous rejoigne ici. Bon, je sais pas, moi là, ça te concerne parce que c'est toi qui dirige l'histoire de la musique ici, ça va? Je gère ça alors, s'il te plaît, ok? Regarde, si elle chante bien, ok. Si elle chante pas bien, ouf. Oui. Tegra, pardon. Oh, Yalinda, qu'est-ce qu'il y a? Non, pardon. J'ai des Arrête ça, problèmes. s'il te plaît. C'est Marie. Ça va pas marcher. Moi, je vais être seule ici. Comment ça, tu veux dégager des problèmes? Le karaoké que je faisais là-bas, ça n'a pas marché, maman. J'ai des problèmes d'argent. S'il te plaît. Tu sais comment tu m'as chassé de chez toi? Hé, Tegra, moi, j'ai déjà oublié ça. Pourquoi vous, les humains, quand Dieu se décide et on m'a dit au cas qui tu veux ridiculiser les autres? Écoute, tu ne connais pas la destinée des gens. Tu ne sais pas qui est qui. Alors ne te prends pas la tête et on néglige ton état faiblesse. Regarde-moi, tu te retrouves maintenant où? Non, mets-toi debout. Kofuka melangate Linda. Kofuka melangate. Parce que bino son nzamba c'est nzambe so atomboli yo okomona batu musu pamba. Okomona tu pamba okikisanga yo dénigranga ofinganga, tu m'as traité de tout le monde. Ça va boss? Rien boss. Boss encore s'il vous plaît. Tu m'as traité de tout le monde. Pendant que ngana tikala osala le côté parce que bandaki okanisa. Tala ozanzambe te. Yo comment te que yo nzambe po kitisa batu parce que nzamba se décida pesa yo sikoyo abiba misu bazela nanu. Sikoyo to suki wapi? Osa wapi? Bon, si je me dis maintenant que na ndimi yo, na tio auto banzo travail. Yo kaka ndio au fond la porte, au komi komba nanga. Oui, c'est toujours comme ça avec les humains. Pardon. Po bola mu no sala la yo o lo bangote. Et comme que moi nana za kempoli, moi nana bima mon nanga, moi nana en aucun jour tu vas te mettre debout pour babola mu nanga. C'est comme ça avec vous les humains. C'est comme ça avec vous. Bola ma batu bolo baté. Moi nana mutema mabete, moi je t'en veux pas. Nzaba ninga nye kaka yo benga nanga na façon wana pona kutana gloire na ye awa. Alinga nye to beta to parce que ngai Dieu n'a pas voulu. Yango kota eka sinoko obenga ninga. C'est Dieu. Bino bato mokili vous bino nde bokomisinga boye. Ma défunte mère va kufa na yo kama kamyo so mama na ngalo ba nyakoko osuka boye te. Bino nde bo ramenga awa. Mais moi qui m'a bien engagé na boye na reconnaître que nzamba nzambe. Si pas aujourd'hui, si pas demain, non bima na vie. Non on a la droiture. Maman n'a place à ça, elle va se sentir fière de moi. J'ai été obligée de devenir cette personne parce que vous m'avez obligée. Moi je t'en veux pas. Mets-toi debout. Et toi debout, la vie continue. C'est Joël qui m'a. Joël n'a pas dit Mobali Mabé, Joël, Mobali Mabé. Utiliser. Beaucoup ça a côté qui va influencer. Deux aboussa moukoulou. Donc tant qu'on dit que ça ça veut dire que ça consciente. Faut pas nous mentir, on va influencer. Yo mon code dans toi tu es déjà mauvais. Mauvaise pardon, un BBC qui m'a bien. Il faut pas influencer les gens. Moi je t'en veux pas. Ok. Ndeko mwasi ndeko mobali papa to mama yaya to leki. Leçon nini to trouver to zui wana na tableau wana. Leçon nini to trouver to zui na tableau ya Linda na Tegra. Bandeko, le monde d'aujourd'hui tozo baby sa relation pour na ba penser pour na ba arrière-penser. Monde ya lelo tozo sala ba makambo moko boye na ba sentiment et le lendemain tozo regretter. Linda azui Tegra na karaoké wana Tegra yembi kaka jour moko a chassé a bengani ye pona nini soit disant que non mobali na ye raison ezaki que non o boye moni on dirait que non Tegra nani Tegra ko bimana mobali na ye o eza ada
Et non, adate nani. Oh, les messieurs, c'est qui azalaka mwindu boye. Oh, Joël, comment les a nani nzambelanga? Boko milanga. Bola nanga na privé te na WhatsApp. Boko milanga de na commentaire. Pardon, Pinza. Je connais ça Joël. Et ça Joël, na lobby déjà Joël. Boko milanga na commentaire et souté. Na lobby déjà Joël. Vous les abonnez, bossi ça biso maël. Et ça Joël. Bola nanga na privé te. So la ninga na privé na bloqué yo. Commentaire pe boko ma souté pour na sina zu déjà combo. Combo yé Joël. Sikoyo. Linda, c'est comme si ebelité na Joël na ngambwana aye koya siko koluka musala. Yango bakaro ba fi yango ba yembaka. Batambola na ba terrasse bongo pona okende koluka keno na yembaka bien ba pese c'est grave hein. C'est grave. Siko kuna ke kokoma akutinde ligne akutinde tekra. Bota la soni ndenge salié et mbala moko pardon. C'est grave hein. Mbala moko pardon. Ce que j'avais aimé et pas tegra ezanini. Bazongi saka mabe na mabete. Bazongi saka mabe na mabete. Mutokyo salo mabe. Gardez souffle. Gardez penda personnalité na yo. Gérer kanda na yo. Po ezana mutu mususu koya na vie na yo bongo asali eloko moko pe ya mabe o s'emporter pe na ngwa. O ebite ke non peut-être on ezaki diable. Aoluko fongo la porte pour kota. Eza message, eza leçon au Bellevue azo pesa biso. Te grazongi si mabe na mabete. Are azuye. Et langage ya tegra, ezaki langage dans ma parole ya tegra, ezaki apesi kutu même pas linda, apesi nde monde entier communauté na biso nyonso ndenge tozala kabilizaleli na biso mabe. Ka mutu ana kosunga yo, lobi yo ndoko ya kobundisa ye. Ka mutu ana akopesa yo nani tiyo, ka yo mutu kozala adversaire na ye. Ka mutu akosala bolamu lobi, ka mutu ana osala bolamu, lobi ye ndoko obundisa ye. Ka mutu oyo aopeso peut-être passage moko boye ya vie na ndenge moko boye lobi au souffler pesa au soupirer na ndenge moko ya bien lobi ça va maintenant. Ka mutu wana ndeko osala nini? Obenge ndoki, obenge muyibi, okolinga o kitisa ye, opese ba kopu. Le monde d'aujourd'hui, c'est pareil. Ndembo mokile ya monde alléluia. Alors, nous avons sous la promotion. Na bete na bino li solo na meme la bino. Bandeko. Est-ce que moko muto bandio suka ngai na on dirait que non. Nga nazo travail, nazo ko perdre kaka temps na ngai ya koya ko loba loba. Parce que ça na bato mususu sur les réseaux sociaux basi ba bimi na bango na esprit moko ya ko loba que non na bando fondé likamba lokuta. Mutu musu abandolo ke no soki mutu moko afonde likambo moko alokuta na koya peka ko dembela wana na kena ngo pese ndenge nini na loba nini soki totali sortie médiatique ya famille ya Madilu baza na 1001 fois raison ya ndenge babimaki parce que za na famille moko te ndeko na bino akufa amataka na miniature et tout non. Est-ce que ça qui est important? Après ba challenge il y a ba famille il y a nani soki famille bota il y a ba les abakwiti après lisusu ukunani sila koya ko asime ke no abimana Madilu tangu mama akufi awawa ezaki moment moko boya koyoka soni ya kovanda kimia bakoki yango te ba yesusu bango moko ba les abakuku ba ye lisusu na likambo munene ya koloba ke no Bellevue abomi mama ya nani ya Madilu vi ke no afika ki je crois na celle-là qui yango analyse avant na nuana boye ko pesa biso ba version moko boye nyonso ezaki ka ya lokuta parce que ndeko ya mwasi abimaki ya Madilu alobi nini oyo atangaki kombo na nga oyo atangaki kombo wana ezanga lokuta na sola na ye wapi
So tali bato ba bimi famille ya Madilu et bimi. Et pesi ka bango version vraie. Et puis etelemeli lokuta o bayaki nango na kombo na bango. Automatiquement il fallait bossi lama. Automatiquement il fallait bossi lama. Mais chose grave, et loko elekelinga. Namoni babimi pour na ko condamner soi-disant maman Mado ozaki muto ko bima teliko nango ba fingiye elongi munene ba fingiye moyena tiango ezate bande parce que na ko fula chaîne wana parce que bino bozala ka boye tango ba pesi bino nani muke boye eza na chaîne nini e bokei ba baza na chance ya komona ngo ba omona ngo menga na ko fula te na ende sikoyo ko faire voir en réalité ngo o ezoleka na les abakwiti bozaka batuto bozaka batute pour ceux qui nga na place na bino vika ka famille ya Madilu e bimaki to ngeto silama na ngena silama na ngena bimata esute bomoni maman na che maman Mado ba ofinga e mutu munene ba fingi elongi baru elongi rouge elongi ba couleur 5 boyo kata bino moko. Parce que ceux qui tolobi to kende nango to balusa to kangango kana mopiku moko nani aza hauteur sila. Pourquoi je dis nani sila aza hauteur? Parce que na ba makambo nyonso ezoleka. Loko déjà muto akufi. Ya côté musicien. Si les fala lo bakeno bandeko botika nano wana akufi aza bokilo et tout. Pour na ndenge ba bimi wana ba ya ko répondre famille ya Madilu eza bien. Bomoni réseaux sociaux oyo. Réseaux sociaux eza na ba réalité moko boyo. Bomoni ka ndenge ba bimi wana. Bino boye bo fingi bango mitu minene. O fingi mama Mado mutu munene elongi ba couleur 5 na elongi eza na ba couleur 5 et tout. Biloko nyonso bo fingi mama oyo. Mais boye ba keno eza na batu o ba ko ya ko solola na ye. Po ya sous ko répondre bino et à la fin des comptes bakoye biso sous bien que no batona nyonso bazo finga eza bato asila automatiquement bo pesi sous passage ya yena sila baza na guerre ou encore si la peut-être va ko répondre était mais yé aza na monopole ya ko sa nini ya ko lancer message fort et pas sila autant bo finge mutu munene mais ce qui botali mutu wana c'est ça sem na ya Madilu. Ce que mutu munene wana na ya na ya Madilu eza ndenge moko sinda zaki mutu ya mama bino bozanga ka réflexion hein pour ce otali maman elongi ozu elongi ya Madilu sem ce que tambo finge mutu munene ce que otali payer na Madilu o mona ke no Madilu azaki na mutu munene koleka ya ye mais azaki mutu abandaki ko nani mama bino azaki limbele na ye bosila mako. Est-ce que vous les abakouk bozaki vraiment batu ya koloba keno boya ko telemela mama Mado wana nga na moni pe eloko mabe alobi te eza parce que kaka keno na famille yango ba portaki kutu sila wana plainte te na ndenge bobima ki na ba buzo bebele bosaki ba challenge wana pour ceux qui ba portaki pe bino plainte bolingi bo silama donc bozaka batu moko boyo kaka soni te na bino na mama bino franchement. Donc, vous êtes prêts à y avoir insulte. Moutou mounene et longueza 5 couleurs. Mais sur Otali, ndeko ya Madilu. Mama bino zaki limbela Madilu. Nalikambo bokyo sila mate boyo kango sodi. Bo bate to vanda place moko. To tika makambo lo ko muto akufi to silama. Po depuis to bandeke za na biso ba koni fwati oyo ya côté ya Belleville na bino ba les abakwiti bino. To sa ba analyse mais tozo bossa na keno to neti nganga na zo ko telemela bino ya koloba keno ya ko interpeller bino keno Madilu aza na famille.
ya ndimosi memema bozuye bobandi ofinga ya ndimosi siko bino bozobosana keno kofinga na bozofinga wana ya ndimosi azaka mutu te deja borana sa betaki wana po toyebi bien keno Léa ayebi de A à Z mais totika koyoka Léa bimi te alobi yango sikoyo tango ya ndimosi azobeta borana koloba keno to bandeki kokende pa Léa lamba boye automatiquement comprenez que non ya ndimosi ayebi kati siko lokola ayebi kati aza mutu moko boye ya ne pas touché po ye déjà za déjà munoko etoboka soso bolobi bo touché ne bo ke na ye wana akoya kobimisa babiloko mosusu oyo eza yango te siko malgré que no bino bokobima boye kofinga lisusu ye bofinga mais vérité ebimi ya mama bino siko boye baprotéger mama bino te Ce malheureux na baba kwiti oyo eza pasi pe mawa famille libota toza na filme na biso totala la vie de Tegra na la vie de Tegra wana bandeko kande na lobi keno tozo nager ambiance eza ya esengo na ya mawa oui Tegra a se retrouver na kati ya ndaku nini papa JR azweli déjà ndaku qui est papa JR? Papa JR aza master ya papa na ye oyo papa Serge oyo abwaki sa Tegra aloba keno enfant bâtard aboya ata ayamba ye bandeko les karma existe soyons sérieux dans nos vies ou encore toyeba ndenge ya kotambola situation nyonso oyo okomelo na vie kolinga te o rejeter yango ya koloba keno ya souci ya koloba il me fallait pas na sala likabo parce que eza na bato mususu ka eloko papa Serge asala ki wana a rejeter bela ya koloba keno na bima na yo te et enfant bâtard na yo et tout maintenant dites-nous enfant bâtard ye wana zobima na camarade à papa na ye est-ce que papa JR babetela ta lisolo ya Tegra et pas papa Serge? Je ne pense pas. C'est moi, chérie, tu es où? Ah, tu es là. Tu es sous la douche? Oui. Je peux, hein? Ouais, je peux venir. Oh. Ça va? Tu t'es aimé? Vraiment, je t'aime, mon bébé. Merci, je t'aime. Ça va, hein? Moi, ça va. Et toi? Oui, ça va. Tu es à l'aise? Merci. Merci. Merci en tout cas. Pourquoi? Ça fait très longtemps que je me suis lavée comme ça. Oh. Regarde-moi cet appartement. Regarde-moi la vie que je mène maintenant. Mais tu la mérites. Mais c'est grâce à toi. Tu la mérites, ma chérie. Je suis très flattée. Tu sais pas ce que tu es. Ah ouais? Tu es plus que tout ça. Dans mon cœur. Ça, c'est éphémère pour moi. Ouais. Je devais te caser, que tu sois bien, que tu sois à l'aise. Tu vois un peu? Tu sais pas ce que tu as fait dans mon cœur. Donc tu m'as sorti de quelque part. Moi, c'est ce que je peux dire. Et toi, tu m'as amené une joie terrible.
Alors, je te dois beaucoup, alors. Je t'aime, je sais. Moi aussi, je t'aime. Tu es mon amour. Toi, tu es ma vie. Mon chéri. Vraiment. Je ne peux pas te faire un câlin comme ça, je suis toute mouillée. Non, il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais tu vas rester là, tu vas voir comment je m'habille. D'accord, pas de problème. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Nena lobanini. Papa Serge, conséquences oyo. Nde o corriger. Siko to oyeba te. Boyebi likambo yango ndenge mpe ezalaka. Tega ndenge andimaki na ye papa JR wana. Ayebi pourquoi asalaki bongo. Donc, ye amour na ye bolingo ekendaki epa papa JR. Or déjà soko otali ntango abandaki koyemba, il y a eu aussi d'autres personnes babandaki kolinga ye. Mais yaki epa papa mokolo. Nayebi te message pe o Bellevue alingi apesa wana. Eza message ya koloba ke non, ba jeune fille yango ya lelo pe bakoma kaka kolinga ba papa po ba papa ba installaka bango, c'est juste une question. Parce que papa JR il n'a pas même traîné ya ko installer. De bouche à l'oreille, ba jeune fille ba oye ba ke non ba papa ba installaka, ba papa ba futelaka ndako, ba papa ba kipaka. Ah oui, ça peut être aussi ça. Sikoyo, soko tali na kaya tegra, na kaya tegra, eza conséquence ya papa Serge. Ninga boa kisaki ye. Pour ceux qui papa Serge andi makatangwa monaka tegra na Bellevue malgré que non ba kozala te et tout et tout. Il allait peut-être dire à papa informer à papa JR ya koloba ke non, moi on a botaka na village et tout na ba Congo et tout, moi c'est moi za awa na mwana et tout bazawa puis et tout que na tota la bango. Oui. Mais ya celle-là ngote a rejeté qui. Siko bandeko ngana bino na otuna. Parce que lelo na 12e épisode, fort possible, papa Serge, papa JR a commémoré et pas moi sinae. Parce que papa Serge na papa JR, baza ba master. A informé déjà na sina zu momi, na installé et tout, ok ne kuno sepela na e. Réaction nde nazo yebisa bino bandeko tozali belé wana toki ota filmet. Réaction ya papa Serge ekozala nini lorsque papa JR azo présenter Tegra. À part réaction ya papa Serge na ngambu ya Tegra, réaction na epe ekozala nini? Vous avez la place dans la yebisa bino ke non bo rater film oyo te parce que tokomi pe kokenda ko chiter na film hein. Tokomi na kokende na ko chiter parce que dès tokomi déjà na 12e épisode. Tant soupe les lois qui à la fin. Tant soupe potokyo qui na on a 14. Attendons voir. Ce que tu as lisat. Ndeko moko komelanga yebisanga réaction au papa Serge Arosa nango yoza réaction nini? Akoloba ke non c'est ma fille. Toi akoloba ke non enfant bâtard. Vous les hommes boasimaka. Ata na ki jeunesse na yo o leki otikize mi quelque part. Ce que ça et sali ke non o koli e comme se pendenge nini ya asime kaka asime tabasi la lilo ba eko asime ke no ba bima na ba madilo. Eza makamususu te ke non e comme la yo lokola na okelo ba faiblesse Bon, faiblesse to e comme lokola faiblesse ou condamnation moko boye culpabilité ya. Ezalondi otambolaka na culpabilité moko boye. Non, assume. Assumer. Pour ceux qui ont assumé, yo moko kutuna esprit na yo kozala apaisé. Mais lorsque boy ko assumer, o bando tambola na culpabilité. Siko nga nazotuna. Papa Serge a ko informé papa JR que non c'est ma fille to akoyebisa ye nini. Yo zota la film depuis pays nini yebisanga na commentaire. Et pour nga na ota la film na Afrique du Sud. Conséquence de côté ya papa Serge.
est-ce que papa Serge yango ayebi ke non Bellevie asa akufi toyebi te nga na bino peut-être tokoyeba yango lelo soki ekozala ndenge nini parce que papa Serge we don't know donc nazozanga ta façon naoki kokanisa na nga moko peut-être que non papa Serge akosala boye naza ta na idée moko te parce que papa Serge afingaki mwana aniaki mwana et puis alobaki aza mwana bâtard pardon ok na mwana bâtard wapi ba conséquence ekorijaka mpenza po soki ntango aniataki na ndako ya mama Étoile ake kokutana na Bellevie balingai basolola kaka bien parce que Bellevie aza na eloko moko aza fille autaki na mboka aoki okende kobundisa mama Esther te mpo aza ne na faiblesse or soki azalaki nono okipe na nga mwana na yo etu mwana kutu aye nanu koyamba yo obengani yo okokaki ata koagi mwana te obengani ye mwana klike otindiki mwana Ce sont mes enfants. Tes enfants? Mes filles, oui. Mais tu m'as jamais parlé de tes enfants. Oh non, Molo, ça va venir, ne t'en fais pas. Comment ça, Molo? Tu devais commencer par ça. Parce que moi, j'étais tout dit sur moi. D'accord, je te l'ai dit alors. J'ai 2 filles, 2 grandes filles. Ah, ok. Oui. Comment ils s'appellent? Il y a Davina, il y a Kenny. Elles sont en Europe là-bas. Ah. Oui. Et vous parlez de quoi? Non, ils me demandaient comment je m'allais là. Ça va se soucier à tout moment de leur papa. Et puis, ils ont promis de venir là d'ici fin du mois. Ah, elles viennent? Oui, elles vont venir. Et comment tu vas me gérer? Toi, tu es ici, non? Je te trouve un endroit. Et ils vont rester là-bas avec moi. Ok, je te fais confiance alors. Mais pourquoi pas? J'ai dit que je te fais confiance. Merci. Et ça t'a dérangé là? Juste un peu parce que tu m'as rien dit. Tu m'as jamais parlé d'eux. Excuse-moi, chérie. C'est pas grave, Carla. Je vais pas faire tout un drame pour ça. Tu sais que je t'aime. De toute façon, tu es leur maman, hein? Leur marâtre. Je t'aime pour ça. J'espère qu'ils vont t'accepter facilement. Je connais bien mes filles. D'accord, chérie, je te fais confiance. D'accord. Tu continues toujours avec tes histoires là. Tu prends pas? Vas-y, juste un peu. Je dois contrôler ma santé. S'il te plaît. Je sais que mes filles viennent de me dire. Attends, s'il te plaît. Juste une bouchée. Ah, il est comme mignon. Et là, ma chips. Tegra, Mamaya, Davina, Mamaya, Kenny. Oh, les enfants et les filles et Banakine. Yoka Tegra, Sikoyo. Comment est-ce que tu vas me gérer? Waouh. Waouh. Hey. Film oyo bandeko eza na leçon oyo koloba ke no kozwa leçon te pardon yango bomona biso to banda oya toujours koya kotombola bela na biso vu que ba film ou encore écriture à bela ezopesa ba biso ba mususu ba mama BBC force ya kobimaka ata pe peut-être que non koya koloba mama ka mususu te ya koya kosala ta promotion ba film kitoko to otala franchement pour nga na kota kala nga na ba bêtises nyonso te oyo ya sur les réseaux sociaux au lieu peut-être ata que non na vanda boye lokwa YouTube azala kana il faut ko travailler bato bakomi ko fonder ba makambo bato bakomi ko yana ba biloko moko yango te au lieu koya peut-être na buzoba beta tana kene na zo ta film moko na ya Bellevie télévision na ko sala ngo promotion. Parce que tant on a fait une promotion, on a conscience que non film est éducatif. Film est une leçon na kati. Bota la sikoyo. Pona nga kutu tegra. Azaki ata mutu moko ko bengisa mama Étoile na coquette ba na ndako wana te. Pona nga.
pour ceux qui ke no to landela talaka ndenge coquette akomi ko welisa o aya kolala aya kovanda epa coq epa tegra coquette ko ya kovanda epa tegra elle est possible ya koluka eloko acheli mobali aboyi tegra ya komi mera pale na réalité oto omona makambo ezoleka na monde alelo parce que bayamana nous tegra bien te ata tegra ndenge abengisi bango wana ezaka mpona koshow bango kolakisa bango ke non botala mokili lelo bino boboyanga tala siko place nazovanda etu malgré que no azala ba maîtrise na ye azo répondre bango na cc kitoko oloba ke no yo na mama boza ba ndeko ya l'homme ya soki ya nini ya nini yango élargi. Donc pour dire que non boza ba ndeko te tala ndenge mama étoile azo secret. Or ce que azaki mutu moko boye epa na etango tegra azaki kuna ezaka tegra bima kuna biloko akoli ezate bandeko ba leçon oyo oto ose pas bela to se corrigeaka franchement. Ce qu'on a talipé na ngambo a Pierrot kuna na boy ko cha vidéo parce que ceux na kata belé moi je n'aime pas il faut boîte qui écouter la film na Belle Vie télévision alors na sepela na so na chata 3 déjà partie à film c'est bon déjà donc aussi ça film nyo sauter na ko kata na chaka ah non na sali promotion na pesi bino moi posa bokimeli mbango kuna ce qu'on a bi Pierrot ezaki nini zoa ya fi wana bah terrasse c'est ça la réalité hein. La terrasse c'est ça franchement la réalité mais film il y a la vie de Tegra. Bravo à Poutine hein? Bravo à Poutine. Nani c'est qui les messieurs ici Pierrot a joué à la Belle Vie télévision. Pierrot a joué à Pepa Silauka. Naye barate agiraka ngo ndenge nini parce que c'est un monsieur na ba comédien nyonso donc yo loba ke non azo gérer les abakou azo gérer pe famille Libota tonton Pierrot donc c'est comme si il s'en fout na ba fan ya famille Libota il s'en fout na ba fan ya les abakuiti lui c'est le travail ba wana mi balé ce sont ses sœurs. Alors aokyo kota na ben wana te abebi sa relation donc ndenge azana intérêt moko e pa bela aza pe na intérêt pa ndiko na mususu bon aza wana te pona kwa koloba so pe de artiste moko onga na mona ki penza il est vraiment netre na niveau moko ya attaque chweke ya mukete a cracha sur bela a cracha sur ndeko na mususu donc il na mona ke na ba te na okiko définir tonton Pierrot parce que ce qui pas bela apesaka les meilleurs de lui. Ce qui a zappé na nga mona bona landaka na nga ba film akuna te. Tant pis na landaka na nga te. Mais c'est bon jusqu'à présent lorsque Bella abenga kai, tu ebi bien que non si la uka azalaka marraine. Azalaka pardon témoin na mariage civil ya Pierrot. Azalaka vraiment azalaka pesa marraine et na ni témoin na mariage civil ya Pierrot. Mais collaboration na ye na Bella lorsque se passe ça Bella ebika ke non il faut Pierrot azo bomba Pierrot mais azo benga Pierrot pardon maintenant je me demande pourquoi ba artiste belé ba ke ozala na façon au Pierrot azo travailler te ya ko bima na kati ya ba polémique ya ko za un objectif parce que je trouve en lui azan objectif wana ya musala na azan objectif et pas un principe po ba rôle nyonso o Belle Vie apesaka abimisaka kaka ya malunga apesaka biso pezata neti na film azabo sa terrasse atiki personnalité atiki chefu mabe kaka yaki ko sopana pona nini mwasi na zo bima naye nzoka azana mwasi azana mobali ne mususu ya jeune
Grave, hein? Tolanda nanu, na osepela na bana TikTok, hein? Na osepela nango makasi. Promotion ebele pour na ba film ya Belle Vie Télévision. C'est ce qu'on a plus besoin. Franchement. Sikoyo, et pas nzambe tolanda nanu, pardon. Tegra est une jeune fille originaire d'un petit village du Congo-Kinshasa. Depuis sa naissance, elle n'a jamais connu son père. Espérant combler ce vide, sa mère décide un jour de partir avec elle en ville, dans l'espoir de reprendre contact avec lui. Elles sont hébergées par une ancienne connaissance de la mère, mais leur présence est mal tolérée, notamment par le propriétaire des lieux, qui ne les accepte pas vraiment. La mère de Tegra parvient à contacter le père de la jeune fille par téléphone. Elle l'invite à venir les rencontrer là où elles vivent. Il accepte de venir, mais lorsqu'il arrive, il rejette Tegra. Il refuse de la reconnaître comme sa fille, brisant ainsi le cœur de la jeune fille et de sa mère. Peu de temps après, la mère de Tegra tombe gravement malade. Malgré tous les efforts, elle décède, laissant Tegra seule. Celle-ci reste chez la connaissance, mais y est maltraitée et méprisée. Déterminée à ne pas abandonner, Tegra cherche un emploi et est engagée comme aide ménagère chez un homme bienveillant, Patrick Daly. Dès son arrivée, une atmosphère de paix et de prospérité s'installe dans la maison. Touché par sa présence, Patrick et son épouse décident de l'adopter. Peu de temps après, à leur grande surprise, la femme de Patrick tombe enceinte après de nombreuses années d'attente. Cependant, Vinny, le meilleur ami de Patrick, tombe amoureux de Tegra. Elle refuse ses avances avec fermeté. Humilié, Vinny invente une histoire mensongère selon laquelle Patrick entretiendrait une liaison secrète avec Tegra. La femme de Patrick, blessée et troublée, croit à ces accusations et, malgré les protestations de son mari, décide d'expulser Tegra de la maison. Une fois de plus, Tegra se retrouve abandonnée. Que va-t-il se passer ensuite avec Tegra? Yango na zo bino suite eza nini? Awa Tegra zo bimana master papa na ye. Papa oya boyaki, papa oya rejetaki, papa oya bengaki ye. Enfant bâtard. Il y a à boire et à manger ici. Oh. Franchement. Alors bref, la grande famille, tous allez belé wana pour le 12e épisode na biso. Et surtout, les solos na memela kibino, les abakuti babimi, pour na koya ko finga, maman Mado, ba fingi mutu munene, ba fingi elongeza na 5 couleurs, hey, pardon, tambola na mokilo mona makambo. Alors, merci na bandeko nyonso. Merci na bino nyonso oyo bozo landa ba émission na biso. Merci na bandeko nyonso oyo baza wana pona kobenga mama BBC ba ope ba tindelaka nga ba lien. Merci pour la considération na bino. On est ensemble. Boyebi tant ba olo ba keno famille Libota, oui, tout ça vraiment famille Libota. Soyons un to yeba ko tombola ou encore ko booster Poutine dans le bon sens parce que Moussala Poutine ngana yeb sarabino toujours que non ngana ko vanda na ngata na osa be émission kaka ya ba promotion à film à Belle Vie chaque jour. Alors eza pour anine eza parce que non nazala convaincu na écriture à Belle Vie neti na film oyo ya Tegra lelo na okiyo zalaka na vandi awawa mpaya moko aye ya malonga te na bwakisi ye mais naza peut-être na vie moko penza te ya so ya koloba so pe ndenge nini na mais ya ye ndeko wana kolia ekozanga te parce que tokokisaka nyonso te ta mosusu mwana na nda okiyo zala lipamboli na nga mais nabengani ye siko tango yo bengani kuna kei ye nzamba tikaka te nzamba sali nini asungi ye akomi na vie yo koto vie ebebi malonga te conséquence bala moko ete yo déjà trop tard attendons voir sikoyo fin ya Tegra na mama étoile na coquette ezande nini décision nini ya kozwa pona coquette tozalaka bato. Je vous aime bien la grande famille. Tokutani prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV.
Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.